mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite mbote na balandi banso ya Vam Télévision pe boye bolamu na émission mokolo mwa lelo totondi bino botondi na attention o bozali kopesa chaîne na bino ya Vam Télévision nde na émission mokolo mwa lelo biso nyonso toyebi ete tomemelaka bino to pe tolakisaka bino date du jour na calendrier négro africain oyo ezali bokoko ya biso baindo pe lisusu tobalisaka yango na calendrier gréco-romain nde biso nyonso toyeba ete mokolo mwa lelo tozali bongo nkenge mwa zomi na mwambe na sanza ya mibale na bopemi ya mitano pe na mobu mokama na tuku misato na mibale wana ezalaki bongo date du jour na calendrier négro africain to pe bokoko ya baindo kaka na eleko ya volonté te to pe na saison de la pluie nde tokobalisa yango na manaka ya bapaya oyo mokolo mwa lelo tozali bongo dimanche 8 novembre 2020 wana ezalaki bongo date du jour na tout le deux calendrier négro africain pe calendrier gréco-romain nde na mai matali ba événement ya mokolo to pe ba mai ya minene oyo eleka mokolo mwango esengeli toyeba ete le 8 novembre 1982 coup d'état moko elebaki kosalema na mboka Burkina Faso oyo ezalaki à l'époque Haute-Volta coup d'état wana esalemaki bongo na Jean-Baptiste Ouédraogo nde akweyisaki to pe asalaki coup d'état na président en place oyo ezalaki bongo Saye Zerbo wana coup d'état ezalaki na mboka Burkina Faso tosimba lisusu ete le 8 novembre ya 2005 présidente Ellen Johnson ayebaki bongo kozala eli présidente na mboka Liberia wana ezalaki bongo ba évidemment oyo tomemelaki bino mokolo mwa lelo nde na mai matali bambotama esengeli toyeba ete totombeli nano banso babotama le 8 novembre mbotama elamu nde plus particulièrement tokotombela mbotama elamu na nengwa nsungu na Luanda baye oyo bazali moko ntsadisi na kati ya religion africain me bazali koevre na mboka ya Luanda totombeli bino mbotama elamu totombeli lisusu tata mabungu wakala mbotama elamu baye oyo bazali kuna na eteni ya Afrique du Sud oyo bazali molongani ya nengwa diakota kiangani mama na ntsumbu pe keju totombeli tata wa biso mbotama elamu totombeli lisusu tata anepetowe mbotama elamu epai yozali bango oyo bazali grand frère ya moko technicien na kati ya Vam Télévision tata ngala 9 lumière totombeli yo mbotama elamu nde biso na bino tolanda bilili oyo tolengelaki na mokolo mwa lelo tokutani na nsima na yango boyoka tongwetani baninga nyonso bake koluka musala baninga mosusu mosala kodenda na kati ya quartier wana kunyala libapongi mosusu ake kobeta dame wana mbongo akelasi ekosila se na loyenge soki pokwa ekoki baninga bakendaki koluka mbongo bakomi koluka basi kosakana na mbongo bamoneli pasi bakobomba te bakobatela te po babongisa venir mbongo na bango ekomi ya loyenge Kinshasa mobimba ya bango tous les barakines baboite hotel bamaya vindu basokola yoko mobola ozana rien olingi kolata danger elamba malonga eza te okomi bibefa de fao bilenge baboitoli ezala ya baboti ezala bakulutu matoyi bangoki na bino etalese bino bomoyi na bino esimba mina maboko na bino miso ezomona matoyi ezoyoka loba ete mayele ezanga bino bilenge ya lelo bobitala malamu bokomona ete nyonso bokosala lelo eza na ntina te baninga matundu mingi balandi ya Vam Télévision wana bouti kolanda ezali bongo extrait ya loyembo ya avenir ya Bisanganza Komba na kati ya loyembo wana batalisi biso ete biso bilenge toyeba bongo na koluka kosala mosala mpona koyeba kobongisa avenir na biso nde tolongwa na maemansa oyo ezali elongo bani te na badistraction ya kobetaka dame ya komelaka masanga makasi ya komilangwisaka tolongwa na distraction wana ezali bongo inspiration ya nzembo wana euti bongo na moko ya bamateya ya mfukusu nyesongi ya nzila oyo bazali mokobi ya misala ya 1921 oyo balakisaka epai na biso nde na batali ya Vam Télévision to pe balandi ya Vam Télévision esengeli boyeba ete calendrier na biso calendrier négro africain esili bongo penza na koyeba kozala disponible na baye banso baningi kozwa yango esengeli bayeba bongo na kokende na
commune ya Ngiringiri na édition Zimbasi na direction ya Gambela pe Shaba bakoyeba bongo kozwa calendrier oyo tope bobengi na ba numéro oyo ezali penza na se ya ba etando na bino totondi bino botondi balandi ya Vom Télévision oyo bozalaki branché ya kolanda chaîne na bino ya Vom Télévision pe babanaka na yango ya kitoko boyo tokozanga te kozongisa botondi na équipe technique mobimba basali ete tokoka bongo kokomela bino na kati ya bandambo nde biso na bino tokutani bongo na mikolo mizali koya Ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye banite